Lelo ba chauffeur ba koma komona on dirait bangone bato basala mituka ndenge bakumbaka yango. Nzoka moto asala motuka ye moko pe akufa na accident. Botala ndenge bakoma komema ba charge ebele na mituka na bango. Ba bosani ke na sima charge wana accident pe ekoki koya. Na sima charge wana akoki koboma milimo ya bato ebele. Boye vraiment mabe makasi. Ba chauffeur boye bake soki bozali komema ba charge na bino na mituka ata versement eza ebele batela santé vina yo eza vina yo ha toko singa na ba chauffeur bozwa conscience professionnelle po moto asala motuka yekuta tika yango tongo mabe makasi. Lelo na Kinshasa likambo etali kati bato ebele bazolango ba déception ebele mais ekamwisaka biso likambo ya likelemba babengi na français ristourne ekoma na impact na idéologie ya kosakana te leta pe ayebaka na likambo ya likelemba te ata na bibilia likelemba eza péché mbongo ya intérêt pe ezalaka péché mais tokotonga baentreprise yango te baya na idéologie ebele bato ebele bazwa déception basola ya kodefa bambongo pe na babanki ya lokuta mais lisolo ya likelemba ekamwisi biso na bagazi ya mbonda ekolo boyoka tanto kitaki population ndenge balobaki eza malamu meza pe mabe po ne mabe na ndenge nini po tango ekomaka te soko olingi kolia ekomi mindondo okoyoka bato mususu bapesi te ale eboti makelele eboti koswana eboti bitumba yango na kosala likelemba eza malamu eza mabe malamu kutu okende kobombisa na kesi oyo baninga baza kobomba po sanza soki esili omemi karti na yo okia kozwa mbongo na yo nyonso mbala eya malamu biso bato osangi mbongo tosangani na baninga boye tosangani totie mwa likelemba oyo apesi muninga ale muninga azwi mwa fond abandi koteka pe eza mabe te po toluka bafond le bosali kemba muninga azanga mbongo otekela sungiti esungi ye bosiko tosali kemba totosani tobona soko defa mbongo na fika moya kozongisa eza totosali kemba na tosengi kaka na population pe bato basalaka makelemba boyebaka leta ayebi yango te nzambe pe ayebi yango te tango bosalaka makelemba na bino boyebaka kozwa charge na yango po mama likelemba akoma na charge ebele ndenge bakina balobaka charge ya moto eleki ya batterie dossier oyo eza a suivre na magazine mbonda ekolo boende esalaka na bino ya likelemba muninga soko azopesa mbongo na ye soko pe ekomi na tour na ye kongola mbongo na ye pesa ye ndeko ya Congo botala awa bondimela ngai ke tozala commune ya Lingwala précisément na ba avenue Kalembelembe na Kabinda côté oyo zela ezate même ba moto eza koleka na kokoso prince tope makadam esi ebunga kala bondimela ngai ke etika nzela na mabulu donc nzela ekoma ko beba mabe na ba avenue oyo mibale donc po okoma na ba avenue des Huileries en tout cas yebake okobo mamo tukana yo bino moko botala ndenge nini mai esali ebale na poto ndenge etoni na nzela avenue Kalembelembe kutu mawatro botala ndenge kaka boza komona liboso ya hôpital pédiatrique ya Kalembelembe oyo eyambaka bana oyo bayaka kozwa bassoin souci pasi pe mawapo nyonso wana eza mosika te na bureau ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa bino moko boyoka ndenge nini mbonda ebetamaki. Mais vous voyez vous-même, non? Vous voyez, la route est impraticable. Et pendant qu'il y a un hôpital ici à côté, où on peut amener nos enfants, et pour votre gouverne, la pédiatrie de Kalembelembe, c'est une des grandes pédiatries, pour ne pas dire la plus grande pédiatrie de la ville de Kinshasa. Mais quand déjà à côté, elle est dans ces conditions que vous voyez ici, qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Si déjà la route est dans tel état, à plus forte raison, l'hôpital en soi, il sera dans quel état? Donc nous déplorons les conditions dans lesquelles nous vivons. Et surtout les conditions dans lesquelles se retrouve aujourd'hui cet hôpital. Na oyo etaliba embouteillage na avenue des Huileries et comme lisusu makasi ebongo kotala ngomba ya bosoto oyo neti kaka mboka leta asi akufa na ekala. Ya boye peuple azanga maladi wana bokosi boye bake
typhoïde na malaria eza vraiment à la portée ya population nyonso oyo bavandaka na bazingazinga ya kotoyo nyonso oyo tobetisi monapo ba autorité en tout cas boluka solution moko epesa malombango po peuple avanda na kimia esali sonia yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Mona Congo boza komona botuna ngai tozali wapi tozali awa na wenza bayaka oyo ekeda nsango mingi bayebi yango po baleka kote oyo basombaka biloko ya ndenge na ndenge meko kamwa wenze oyo bafutaka bongo ya leta bataksi ya ndenge na ndenge oyo ekomaka ti epa ya bourgmestre me tala eta wenze yango ezali bayebi te bakomi kolela me mbongo bafutaka nini vraiment esalaka po esokelaka bango comme rétrocession ezali kaka motuna bourgmestre akomi na Kimbaseke beta nanu tour kote oyo oluka esika ozoka mbongo wenze oyo nini ya malonga okoki kosalela bango yango boyoka ndenge nini babeti mbonda binza bayaka susi na fe ezali towana nzela te towana posa pe marché vraiment ezala pene ti bacommune mosusu mpe ezali mpo eza commune eza quartier te eza commune ya Kimbanteke towana posa ya wenze marché ya monene vraiment ke okita na se te okomaka na marché no eloko nyonso eza yango posa osombi nzela ya koyela sikoyo biloko wana nyonso wana ezosingaka nzela fo ezala ezali pasi po mbongo leta ezali kofutama me nini oyo population azali kobeneficie de manière ke wenze oyo ekotisaka mbongo ezala état normal de manière ke bango mpe balobake bazalaka na prise en charge ya vie province ya Kinshasa mingi na commune ya Kimbaseke ezali pasi yango biso tobetisi gambonda tosala yango pour la bolingo to bolamu ya République démocratique du Congo en particulier ville province ya Kinshasa. Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba ide ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebike aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basije nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso aki koponela basinistre côté ya te tellement terrain yango ezalaki mpe vaste atie bango wana parce bakabolaki bango mosusu bakendeki na ngambo ya prince côté ya Maram olia kobanda kosileka na batelevizio kobrandir badokima ezali kokondane bango moko ite ya bomoko bosangani ngai nasepelaka mingi tana omona baumbu na bateke baza ensemble ngai na muumbu te na ape muteke te ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda tout ce qu'on était la commune na bino numéro na biso zali yango wana yaka benga biso to koyamba yo to koza tatu solo na bino na masina précisément la rai bosomona muyibi oyo musana koyibaka biloko ya nkani kokota mandako ya batu mais population basilike babige trop c'est trop bakangie batie na se batumbi moto na ndenge adefa te baboyi na bango ke tokepela la police te mpo soko ke kuna esenga boye babige bango mo bazwa charge ne bo bazikisa ndeko na maboko mpe esali kitoko te tosengi na bandeko boye te soki boza na posa ya kosala boye bokoma na ye tina district bokoma ne pa la police nde koluka solution mpo na ndeko oyo boyoka bandeko balobaki na mikro na biso ya koloba mingi eza te ya koloba ezalaki bajeni baluka misala ya basala l'état déjà tient déjà mis donc moyen susu ya kosala suka buzoba wana eza te c'est que luka façon ko se débrouiller na vie na yo moyen po pesa pe baboti pe pasi eza te po boye eza makambo ya soni eza na famille moko te bakondimaka mwana bango akufili wa moya bien te batumbi kotumba
Bon, événement salami yo ebi longa ba feti ba dongolo miso pe ba lugaka ba profiter ba nyoko la population. Population ba meke ko zo en charge bango moko. Ba sa charger butu ya lobby monsieur Omoni alalia waza moibi. Ba benga kombo a Tyson. Ye afandaka na avenue Mukila. Côté ya ngambu ya ekiri ya West. Nde côté ya Vandi. Alongwe kuna tia ye ko yiba koto. Bazala ke pele nde population etikali na ye. Balobi moya kende zate yo ifoto silana. Nde omoni ba silana na population bo. Ba clique mo boye soit disant na ba policier na biso o baza na kati ya ville centrale ya Kinshasa bosangani na bakuluna mpona koya kofrape bato na kati ya bandako na butu. Yango wana le moko mpe nde nzambe asungaka ke mikolo nyonso ezala ya yo me jour moko ezala ya nzambe. Yango jour na lelo etombaki mpo na ye salaire na ye yango efuti ye na moto aziki. Nango tosengi population toujours vigilant mpona bato boye bana oyo bazoyoka te suspension na bango ezalaka boye tosengi pende na mo elanda bango mpo boye ndeko atuma mpe boye esali mpasi makasi papa mama te mwana yo atika kuna atika moyi mpo boye liwa boye ezali liwa ya mpasi. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nekolanga ya Congo tomonaka kaka bandako ya Masisi o mingi babengaka ndako ya ndele toyebaka te nini batongaka yango. Bonda ekolo magasin d'actualité dépa etambolaki ci na village ki Kapa oyo eza na territoire ya Bagata na province ya Kwilu. Tokenaki ko découvrir bino moko boyoka ndenge nini bafabrikaka bandako oyo ndele avec impact na idéologie et surtout que ebimisaka pe bamabota ebele kati ya bandako oyo. Mesegile na sana basi mibale na bana mine topikoli esobe nde yango totiaka kaka liboye mpona kozalela kaka 2 mois 3 mois nakopikola esobe nakokata bambanzi donc bariske kaka anga moko parce que ndako liboso ekufi yango naosala lisusu mibale biso mbonda ekolo tolakisi bino kaka ndenge nini basaka bandaka ndelo bondimelanga ke bamabota mpe koto ebele batangaka bavivraka kaka na bandako oyo bakokola kitoko avec impact na idéologie mpe mingi okomona bango éducation kitoko koleka oyo azokola ba immeuble biloko ya boye esali kitoko yango mpe biso tobetisi kaka mbonda okokamwa okanisake tozali soki mpe wapi yebake tozali na Kinshasa botala eta ya po oyo ndeko na ngai tozali aka na Kinshasa mingi nakomi na moluku paserel oyo boza komona ndeko na ngai ya kokamwa ya banzete na eta ya mabe oyo yango nde ekaboli village ya Putusele na mboka Bantaba bandeko oyo mingi bayaka nde koleka nzela oyo kosoba bantaba kosoba ba aubergine biloko ya ndenge na ndenge me baza kosufri na bapolisier ya pasi po kura kutu koto oyo ezalaka te mai ezalaka te me kote mpe nzela basambwe po moya koleka koto oyo ezalaka te bino moko boyoka nde nini bazali kolela liboso ya kamera na biso ozala na moto moyi bokatisa eza te po ya malamu eza te. Je crois moko moni nde ba mama ba souffrir na ba kilo na mutu azoma ba basa manyo kokatsa na difficulté ako rupe pe aseti na nzeto wana ko ina mai pe azoki yo moko moni ba mai tozomela propriété muto sala biso ba eau potable koto azate kumpugintsele e katisi ti village bantaba direct mwakasa ngana ti ekei kote ya ba Congo metela ba raccourci tozanango
vraiment eza pasi. Donc même pont eza te, mutuka moyen leka te, moto moyen kuta eza te. Falo benda makolo. Okokoma mbula nini po zonga mbula nini? Yo ebike ozalaka député, yo ebike obesa kopesa ba discours à lokuta, tala bisika kopesa ba discours kopesa la population, yango yo. Mais biso tokosenga ne ba koza mboka, bozo ba responsabilité la bino boye bake. Congo eza munene pe Kinshasa, eza munene. Kinshasa, beaucoup ba pe koto ba ndeko ope baza besoin bazo vie, ba vivre na insengo nyonso, yango. Tobetisika kambonda. Comportement ya bourgmestre ya Matete population bazo regretter nango makasi. Population bakomi kolela na kombo na yo. Botala kobanda otika bosoto oyo ekomi kobota bangungi. Population mususu o bata inconscient bakomi ko profiter na yango. Boye to sala kitoko te. Tellement que biso tolala kate tango to kitaki wana tala population ndenge bakaki na kombo na yo. Tozala na fulu te. Batuka misala leta ba bimisa ba salite ba terrasse bon ba boaka ba koza full o tozanga nzela leka banyo ko mobima na full o so ba yeka longo liba de trater ba simnzela ba kei so mbule ngo ba ntendo ko modinda so mbule ba lifuto mata likolo ndanda ko tika lipole pona nini full avenir beba ba leka lisusu te avenir beba ka pona full tozanga na full to salite o ta ba terrasse mine bon ba samisa ba ziba deposa ba simnzela ba kenda full o eza ba full ya terrasse ba longola ba salite na terrasse o le ba kena ngo ba ya botango a po ba kozwaka ba tshela ba gère et kini go bwa kama mais depuis to mona ba autorité ndenge na ndenge ba a full le moati a o gele biso duma mais aya asala réalisation le moati tsa kenda longola lokote biso tozanga na ba musu ba kufela mibali ba musu ba veve musu ba chômeur tozana eloko ko sala full te kasi bango ba konji ba aider biso na full ba bongisa place ko kijaku maye edindaka sute full papa umeli tozo voter bango ba sala eloko te biso ba veve ba edaka biso te full ba bongisaka biso peut-être tala yo moko biso to zonde nini maele nini tozana eloko te boye kitoko te balobi tala sima zonga moto olelaki poste ba pesio mosala batela mosala pona sima na yo mabota ebele ezali ko vivre soki ozali ko sala kaka boye e ko sala mabe makasi Mwana ya Congo bondi melangai ke soki okei la commune ya Masina na route ya Sifoko mingi na croisement la ngona Kulumba okomi tuna est-ce que oza réellement en la ville province ya Kinshasa topé oza vraiment au fait fond ya ba village po molili kotoyo insécurité eleki makasi nyonso oyo likola kozanga éclairage public ya route ya Kulumba côté oyo ba crime ekomi kosalema mingi kobotolaka bato ba moto ko violer ba mama na ba wezi ya Kulumba nyonso ya mabe en tout cas eko siéger côté net kaka satana azone adresse côté oyo bino moko boyo kaneli population babetsa kimbonda la bizate ba gouvernement professionnel faut attendre non position na biso na Kulumba pour eza pasi éclairage public ezate donc ba moto to tambolaka bozo causer ba accident yo moi magazine to bexi no bola ndeso likambo bola sur presse ko pata no likambo na biso pesa na makasi ba accident ko sala mana molili bazo ko batona ba criminel na ba moto j'espère bolanda la mo chaque fois ba moto ba chauffeur na moto bazo yo ba moto kaka ana Kulumba yango moi tona besoin éclairage public photo yebaka mutu nyonso ndenge otamba pendant la nuit lilo batu pe baba koza mboka ezake no te batalela biso mpe nzela oyo tozoluka mbongo tosala kuluna te nyonso te me nzela eza molili makasi toza na insécurité surtout biso bata bamoto donc disons bakuluna tala eza na mama na molili na molili éclairage public batie kaka oyo ya direction oyo ekeye mapela mais biso awa eloko moko eza te molili na molili yabo tokosenga kaka na ba autorité ville province ya Kinshasa en tout cas boluka ko renforcer éclairage public côté oyo même ba notable pe ya Masina na bomoko pe ya bino na misiki ya fourbi pe bokoki ko sangana na bomoko olie bo créer ba tiraillement ezo kabolisa bino bo tsaba éclairage public côté et permettre population la bino ba vivre la kimia nyoso boyebake na molili ne batu babe ba profitaka kusala mabe yango pe biso to betisika kambonda likambo
ya ba parking à la ville province ya Kinshasa ekomi kolekandelo parce que mingi eza na ba norme te. Bino moko nde bozo komona kata ba image oyo tozali awa précisément na commune ya Kimbaseke kobadama ya mokaliti okoma côté ya maison communale nzela na ngamba Kimbaseke ezala lisusu te. Bosoto eleki na ndenge moko ya liboma bosoto toyebi te soki autorité ya commune oyo amonaka ngo to pa monaka te. Ozwi lokola babalabala lokola basoko lubwa eliki kolobaka babala wana okoleka te pe basaka na mongo basalongo te parce que poto elekandelo ba parking ya mituka ekomema mpango nyonso tu kotonda na plein ti na kata baveni mwe kuta koleka lezalaka te pe okomona na nzela ya boulevard mingi etelemaka memi ate bisika bata bakolo balekalaka oyo tobenga na français marche ya bapiéton nyonso oyo toyebi te soki mpe bourgmestre amonaka to amonaka te mpo kini bopeto esengaka ke à tout moment bourgmestre akitaka na terrain elongo na équipe ya assainissement basalaka yango me koto oyo assainissement ezalaka nango vraimen te tomekaki kotuna mpe bato yango bazalaka nzinga si réellement ke bafutaka badroit na bango oyo commune asengaka balobi oui tofutaka badroit na biso epai ya bourgmestre kutu tolukaki tobenga kotia badali na besiko me bourgmestre aboyaki na ye na makambo oyo etali assainissement mpe environnement parce que bokono mpe bamaladi ya ndenge na ndenge eyaka na bisika basalite ezali bababala oyo eza komema vraimen salite mpe silelonga boulevard kutu soki vule ebeti moya koleka ezalaka te biso awa tobetisika mbona mbote bakongomani awa toza na kati ya Kasai Central précisément na rendez-vous oyo babengi atandele avant okoma pont ya Mwanzangoma rivière monene eza wana mais awa toza tout près ya ville ya Kananga mais bozotala état de route ndenge ezali biso tozali magazine d'actualité Mbonda Ekolo oyo ekambami na le DG valable en Ledewa et se déplacer ville ya Kinshasa ndeza wana province ya Kasai Central pona kotala oyo baoyebisa biso misala ezosalama po toyebi ke projet 145 territoire balansango kala mais ti lelo vraiment binomo bomona kaka biso tobetika mbonda tokende mbujimai me pasio na moni na province ya Kasai Central outi wapi na uti Kikwite kobima Kikwite na biso totamoli na biso bien ti kalebo ya kuna me tokomi kalebo ya mabuza po tomona Kananga problème awa toza lisusu na Kananga na province ya Kasai Central toza nde na atandele oyo babengaka mashaka mbala na ngombe wana awa nalingi natuna boye papa biso toyebi ke projet 145 territoire koto misala nyonso ese banda ndenge nini ozobisa biso ke eloko mo ezosala ndeko na nga bazokosa président mpo na nini balingaka bapesa bajeune suivi ya province na province awa suivi eza te badepute awa 0 mètre toza na mashaka mbala oyo babengaka tandeli a 0 mètre eza na moto moko te oyo ayaka kotala nzela oyo me bazaka kuna bazofete bazokosa président awa président toyokiki azoeleve nde pardon bakosa ye te soki message oyo ezokoma président azota oyewa akomaka na atandela awa soki asilisi wana akoma na Mwanzangoma ndeko ya Congo tomonaka kaka l'air tobimaka na mituka mais il faut tomitunaka soki ya solo tozwaka ta ya koentretenir bamituka na biso parce que kotambola mituka toyebaka ke ezalaka bacercle etambolaka na balabala tala lokola motuka oyo ozali komona tunanga ezali wapi nyonso oyo esalemi awa na ipene kolobake mutuka oyo kaka ndenge ezalaki na bandeko na kasi bakamwe ekomi kaka awa bakisi na miniti muke kari yango moko ebandi kopela moto ekamwisi population na ndenge moko ya mabe bayebi te soki nini eza na base ya incendie wana bino moko boyoka ndenge babetisaki mbonda liboso ya kamera ya Mbonda Ekolo bachauffeur po balandelaka mituka bachauffeur tala makambo esalami vraiment soki ezala bakota station kuna me oyo bato adaye mituka balandela mituka bakwati bachauffeur naosangala bachauffeur bolandelaka mituka ezangi mpe ezala bila ikaza ozala en panne technique yango wana ekasengaki akibana na ye na chauffeur alobi tokita na classe awuti ozwa bana classe awuti kuna elingaki epela kuti na partie station wana aboyi
toboma moto aboyi tolongola ta bapine aboyi ye moko tia ye nango awa adepose yango awa akiti bana na ye atie kuna na pano wana oyo ya biobi wana ale abandi kofilime ye moko afandi wana afilime asimi nzela abengi mobali na ye asimi nzela akei na bana na ye ezalaki na bana ya classe awuti bwazoya ka ndo omoni akomi classe wana akomi moto peli wana chauffeur asanti da eloko mo boye asanti bien te déjà na mutu akiti mpo ameka koverifie akati na ngambu kuna retourne ntango aozonga boya kusi ebeti kano nde peli mutuka ndenge eza boye eza lokola nzota mutu afa kobima na ntango koverifia babio nofo kocontrole po eza kamie essence mpona erreur ya moke epelaka moto nde omoni epeli awa biso tokosenga mingi na bachauffeur boyebaka kosala batretie ya mituka na bino liboso ya kobima po mutuka ekoki mpe kosilisa bomoi na yo na nzela na ntango moke mpe ekoki kosunga yo okoma bisika ya ndenge na ndenge eboki yo moko oyebaka kosala shwi ya kokumba motuka oyo ezala etat normal yango esali mawa vraimen awa na bandeko basala kati ya ipene biso tobeti sika mbunda. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda Ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda Ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda Ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda Ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Répondez ndo na ozwa mwana soka za muke na kozwa na tonga repopo ata nazoleka na ngai moye na bebisa mwana wana muke ezate mais soki mwana komi na age na bendi mwa mikolo ale na yo kozwa tonga wana ko mwana abendani soka abendani na kokozwa sutonga te parce que batonga wana ezopesa bango ba conséquences ebele ozo comprendre ntango bazozwa bakisi wana bavandi nango pendant 5 ans ba conséquences ezoya malade eza na nebele eloko ezomema bango na po batombe malade wana eza bakisi wana vraiment nga naza d'accord nango te parce que namona déjà fille moko donc amela kisi après aye kosene na nzela apanzani makila ezosopa na ye zitonga na nzoto eza mabe po azobebisa nzoto na ye puisque mbanda nzambe asalaka biso abombelaka biso batonga te mpona kobota eza lipambolo ya nzambe ye moko nde ayebika nazopesa moto oyo bana otan ubie nakoboye kopesa moto oyo bana me oyo ekomi kosalema wana eza ya mokili eza mabe po obomba nzoto ngasi naza bona nazotambola jamais nakozwa tonga na vi na ngai tonga eza mabe ezobebisa nzoto mosu azokotie tonga boye nzoto eza kovimba mosu boye ezobela makasi eza bien te parce que tonga bazwaka soki oboti balobe 5 6 moni ozobota mingi nde ozwi tonga po epermettre yo opema neti mosu so mona mete aza na mwana moko aki ezwa tonga sikoyo ozwi tonga baconséquence eza ebele okosene makasi bakanisa mokili ezobima yango baconséquence yango mabeka yango wana oyebisa nazona te naza na bana nanga 4 naza na tonga te pasi na ninga yango te nakose protege nga mona aza na mobali nanga nakose protege nakozwa tonga wana te parce eza baconséquence ya mabe makasi mundele ayeli biso tonga alingi biso te po bango babotaka moke alingi tokoka na bango tobota moke mundele alingaka biso te biso fo tobota ebele mpo nzambe akela tobota ebele eza mabe eza mpe malamu loso oboti bana bibota bota ebelebele tonga wana lelo okoki kozwa tonga
et que ma conséquence c'est belé mais pour ngai ngana bana ngatonga na boya ngala boto kwa likambo oyo etali insécurité kaka ndenge mbonda ekolo elobaka yango pe idéologie oyo koko tiri jesi jemba abete biso moko lelo bino moko bomona surtout bamibi o bamesala koyiba bamama basaki bakabelo to pe biloko na ndenge na nzoto yoka ndenge esukelaka bango mabe moyibie mama esaki na ngai ekei boya mbangu moyibi oyo ayibi mama saki kokima akutali mpe na bayaya bazaki na kwa yoka ebela bayaya kutu ndenge nini badeside mpo na ye kulu na yo moyibi ye tokotumba yo okokufa lelo zela biso wana totumba ye libela bayaya pe badeside batumba ye po aza kuluna a moyibi akufa lelo suka 1 litre esasi pesangaka te yango wana pe na limeti batumbi moyibi me esali pasi makasi na desizio bayaya bazwaki po bakokaki jamais kosala lwa bango mo parce que tokosenga na biso mbona ekolo soki bokangi moyibi bokangi kuluna botumba ye te me esengeli komema ye depa na la police la plus proche po bango nde bakoyeba kojuge mpe komema ye na acquis de droit yabo esali pasi yango yo ndeko mobali tika viaki moyibi tika via kuluna ta ndenge esuki nde maboka bayaya esuki mabe makasi awa mpenza biso tobetisika mbonda